siko ezosala bien te pa na ye aza na secret azopesa biso musala eloko na oloba no menga tika biloko osala ozopesa neti biso tokumisa afali musala po lobi baofinga afali na makambo oyo osala baofinga ye déjà oloba aza sérieux te amilo bakaboye ye litutu.com ye pasaka basalite azongaka lisusu ozomona soki oza na zemi bomba zila bana babotama oza koexpose bana oboyine ozomona lokola olobi oza na zemi mobali areagite seke zemi eza ya mobali po mobali na bino mpe alobaka lokola azoloba te bato ne bazoloba te seke zemi eza to respecte yo mibali wana baobima yaya baobima zela ka bota mwana ridicule ekoma omoni bato baye obebisa siko carrière afali ye wana ye sirene aye aye siko kokwesa afali na mabele ye kasi nde aye kokwesa afali na mabele mpo bafana bateli réputation afali tititi akangi nzoto na makambo nyonso bande kosala bafana bena avanda mikasi ko mpe aniniki aye kobalole na potopoto mpo mibali nyonso yalinga baobima yazo batata bana eza ya ko déjà photo mobile comme circuler na internet wana ba tinde mona mobali pembe bakangani bamso eza pede bamso mobali ne yo azalaka naye alors lokwa bato bazalaki olie oya pamba oye suna zemi ngai nde naza boye nalingi tika bikoma wana oyosala atraité mal alobi ke non tina ipo paloba malkaza ka sirène bazoi na mai sikoyo soki aza na bana ya fali bo tofinga ye fallait aboya bana na pas reconnaître kutu aboya il y a 17 ans bon aboya o kutu ba ya mapata pena bazana libungu ba oyoka ba oni si alobi metanga zoloba te c'est que eza ya solo so moni kamutu le minimum mutu kamato loba te c'est que eza ya solo so comme que fallait réagir te c'est que makamba nika menga oloba eza ya solo ne bota bana na yo bota mapasa na yo soza ozomona ozobotela yo ndo botela fali ba bonbon na biscuit po azana bonbon na biscuit na chocolat na nyonso basi ba botela yo lokolo be ngo bakisa bakisa na nombre mais ko finga bana ya muninga te yo traité moi na muninga de sirène soki babi ke na sirène ondima oh yo traité moi na muninga sirène de tika ne mafinga o manenga zo finga o pesa biso musala mafinga zo finga no finga ngo fali ta no finga biso to kotela fali to komo parce que soni ozomona soni yo zo pesa biso za makasi na soni wana ponga kuna kokana nga so teka na lobela na ngayo zema ba mama Maria ya ba fantôme ngana ose ande bana ba botama so bana ba botama ba salite sa den ba bise to boya nde ni za mobali mais atika ne ko sala ba makambo ya zo pesa biso musala po ba bando finga fali e comme côté la fali comme na kilo po ani makambo na ba ko mériter ba respect parce que aza déjà maman ba na bana na ba kanga eno nom ka olo ba trop internet e comme ka yo nira lota kango ba fana a garder silence asa ela ki mama L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, babonne à Africa Elengi. Merci na batutu bolina Karen Boyo Maison Blanche. Merci pour la fidélité et confiance pour ça na chaîne. Merci na batutu bolina nga appel. Ba message na bino vraiment pour na rozonga. Et ça l'a vraiment bien. Voilà, l'actualité oblige Toyoana Moussa les Osinga Karanding et Zalaka, tout vraiment Bolina Rabiso. Tant que l'émission, vous pouvez s'abonner, témoin, commentaire et ça la bien, partage vraiment les salariés qui des liboso. Voilà, dans un mot de la personne, je suis avec Manik de John, Obinoti Boye, Bolina Raming, Namo Benga Mondamboyo, Manik. Hey, Bouchanga Pepe,
Ok, Manique de John, je sais pas, Richard, au fond, les langues caméra, j'ai lu déjà. Bonjour, Manique de John. Bonjour, Karen Mboya, toi, tu as un moussala. mobali aboyi oye so ozi mobali okimi je sali Goreti Louvoiso mami là dans naobanda mpenza na bon anniversaire à maman Bita motema ya Caps Kapanga la l'homme à la Rolls à la Ferrari vient na ngamoko ya kati bon anniversaire à maman Bita babi mwasi ya malamu mwasi ya boboto mama na biso o pena pesa ka kimia na mitema ya batu mama ya liboso maman Bita bon anniversaire à toi donc mercredi on a vraiment pété les whisky on a pété les champagne a boyaki na yo lolendo oto lakisanga boyaki na te manike na sombeli yo ba champagne te pour lakisa batu nga za mutu ya nga za mutu na mikitisa ye wana 14 ans motema ya Kapanga là ça fait 14 ans ya ka eloko moko je salue Goreti Louvoiso mami là on est sur à Bondal Kisuni numéro 20 chez Dédicace restaurant à Paris on a Djonga. En tout cas, ici, on est chez Dédicace, na Bosante. Petit nanga Abiba Aladji, balobi mwasi ya poitrine sans silicone. Eh, bozu wa piaza kit complet. Yé pas na bien que kit complet Abiba Aladji. Babi Dédicace mbiangani, Abito Jali. Babito Jali, babi Diamant Bonheur, on appelle sur Bambote Ebele. En tout cas, viens à Ngaï. La lingana banana bango, viens à Ngaï. Quand on a commis place, bon, ça va dans bois caillou. Maintenant, ils ont ébélé magnifique. Bonne santé, répondant. Non, santé, ça. De toute façon, moi, je suis répondre à l'accès. Malgré bazo kosa que na bois que la maladie ngana que na ba comme mais manikelo quand ça lenga vraiment parce que mon fait que bo soigner na moto et puis quelques jours et puis bon moi de ma part na défendre que parce que la guerre oh plusieurs personnes na mona osailo moya bongo te comment fait que ka pona bato ba fingangai est-ce que ngana oboma vali j'ai fait partie na oboma moi mobali wana o azana château o ya otika ngana na ko hériter na oboma prince te na oboma Jonathan te na oboma Anate na oboma Tom te na oboma muto na yebite ana eloko pete bazaki na posa bazwa mbongo po maladie wana ezo en plaire il fallait ka otanga ko mpo na internet munyo so na ko manike po talama po so cheka capture manike o cheka ka titre manike munyo so tala hein ya jancité la ba vie na nga jancité là na peso bambote ebele voilà. Ok. Vous êtes innocent dans tout ça. Mais c'est quoi? Les Akinini d'abord, c'est là qui est bon. Abela varicelle au moins, Abela inanda. Malade ebi kama na pondu na antibiotique à 500 francs. Ok. Au cheka mutu pondu. Au amela antibiotique à 500 francs. Net ba le basiko azan église. Azotambo na bar nyonso bandal. Na omona mais ba le bazan église lokuta. Et des biso kangeta mo photo mo. Nangana kanya photo mo kwa na Kimi. Bon, ya mona nga boye. Akimi. Akimi. Ok, magnifique. Bien na jojo ngonda na peso bambote ebele en passant. Bon, magnifique les jeunes tokota na moi actualité. Bana na yo, tokobenga déjà bana parce que beaucoup de ma génération on a ba prince non bana yo innocent na Gezma wete to mona ki Gezma wete na ki innocent na studio place andé ko sala émission na plateau plutôt pas papi mboma alobi que non ba aye po ba bunda. Musique yango elongo na oyemba ekomi ya bitumba Adamo pala nda prof ba bunda na plateau. Ah deux ans au style moi kala. Ndeka ya mamba kala. Adamo pa bundisa ba bien en plein plateau. Yepé ninosa kuna lobi que non yé mutazo encadrer ba jeune talent quoi ba Gezma wete tout. Mais ne sais pas comment niveau encadrer ba. Donc mutu so se sentir capable to lo ba peni. Mon évangile selon mutu emboyo na lo ba mutu lobi selon yé. Donc ezaïe mutalobi bobo eloko ya lobi o selon ya lobi bonenga loba na leki ba chroniqueuse nyonso na otalama na leki ba chroniqueuse nyonso na succès depuis ba misupe comme bon yé rêve ba journaliste nyonso ba nyonso ba ya kana ba kombo na bango donc loko les aki ya lobi que non soki azaki ya encadre ba nyonso mais Gezma mettre à lobi que non soki ngape na beta ba musicien nyonso omoni que selon bango voilà. Conseil no kopesa bon temps. Conseil no pesa mati ko se comporter ti bana mike ba mikolo. Baba mikete. Ana génération prince té. Moko ta na génération prince la Jonathan. Mot. Donc ba mikolo. Ba mikolo. Ba mikolo. Ba pesa ba âge na mama ba joueur wana ba pesa ba mikolo. Oh. Ah je vais jouer. Ah je sais ni 15 ke bano na pesa ba mbote be.
Ok, Manique de John Toko, t'as vraiment la Mozilo. Manique, apparemment, on doit bien Makamba Fali, ou Kitty ça. Toujours na une victime. Na une victime gaza volontaire. On t'a obenga na ngaza. T'es pas fallait obenga na ngati. Alors nani obenga na. Ok. Nani ko obenga. Ni pene za la ka pene Manique pene ko bi. Te makambo bimaki album e bimaki. Comment na ngoni ni ba promotion. Album e bimaki awa to sali na sali promotion na lobeli album. Problème est ça toi na confinement. Tout ça na couvre-feu. Bat ba vendre 10 personnes place monte, faut pas ya okangabino. Ba conférence de presse ezo salamate. Ozo comprendre musique vraiment ils en assez. Ba concert ezo betamate apa na ba libanda. Tout le monde ba concert betamate na Côte d'Ivoire, tout le monde ba concert betamate na Cameroun, on a cartonné. Si le King cartonne, toi sous eloko lobatin, ba ça la promotion na muto azana c'est pas mata. Ya sa matcha ça comme il koloma kasi bo loba sunu. Kizaka kopesa bato elengi to pesa ka elengi. Boye bien, ba wario no so pesi bino mambo. Héritier Watana n'est pas un album na marché. Il est pas cartonné. Rumba ya danger. Ça t'a nzembo ni moko de jour retenir. Nzembo na yeko, nzembo oyo nini. Rachel kuka amuna yebo ya salite netika kalititi na kati ya maya ose ayembi abeti goga na beti rumba rumba isn't it fallait beti world goga na beti rumba pa musique na mboka na biso beti ngo ya bien ya kitoko mais la poule gabato yo pesa mbongo pa lobela musique na yo na yebite vraiment bazaka banguna na yo ba yeba koma loba ba linga komi mais faut tala bango bien aroma bat ba lobela makamna ah bazali wana o ba yeba boya na yeba presse en ligne ay karta moi bat mwanda munda matika na yé ko musique ngasko na lobela ki yango na lobela ki musique na yo sans rancune comme le musique héritier vraiment c'est une bonne chose pour na presse en ligne na biso ko tchaba musicien depuis que porte au album na ils en marché pomba na okaki tembe na tembe tembe na tembe pesa nzemo mo bien mbanda tembe na tembe ata yo le na restaurant na le na yo le na ville nga le na banda le pas dédicace biso stoka to le bilia tembe na tembe muta leo muta sa tembe biso to le ka bilia tembe na tembe ayembi bien voilà là c'est Manique de John ça vous pour sa featuring na Prince Babia. Oui, na mona qui on a dit mon avant ça qui toko makasi. Donc mais Manique il faut promotion makasi vraiment. Promotion makasi. Problème est ça la promotion ezali Prince ça sali cover. Nzembo fallait entre nous ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Côté mananga entre nous ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Bébé nanga laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler. Laisse-le parler. On a les yo bébé. On a l'ova yo bébé. Donc ça bouge pas et là, quand ça sent les coffres. Le problème est que tout ça n'a couvre-feu. Conférence de presse, tout ça. Parce que dans le 10 personnes vont vendre la place monter. Vous comprenez? Concert est obétaté. Si on va boire quand on a 21h. Et là on peut bomber ma camboussou pour Manique de John, j'espère aux médias, aux internet, aux chroniqueuses, maman c'est pas ça. Je sais pas ce qu'on est au courant dans ma cam. Oh, ils s'est passé à pour na leader na biso fali poupa. Mamboza moi maké les autres ambilinga mbina kata foyer na ye. Biso tout oyebi ex-femme na ye Nikimenga. Maman ya moi na ye liboso biso to yebi kala moi na moko na ye kina. Et na tolal to la muki to moni lelo akomi na bana mibale il paraît qu'il akomi na bana mibale musu mona Kylian. To monde koto tata Tina ipupa apesi ba version na ye. Ah pe Nikimenga apesi version na ye. Jusqu'à présent moi si il fallait ba fan na nous à réagir na elo côté to là to la muki to moni Niki a autre poster ba post mon Instagram na ke azana zemi ya fali ya bana mapasa tant que yo vous avez fallu le bilan maman fali volontairement vous avez na média moi analyse moi parce que ba chroniquer c'est bien déjà ba c'est en émission et tout ba comme même que contredire bino bochaka bokansara leader na bino azara sérieux ce qu'on m'a abonné ceux qui fait bino so bonga bo le kaba azane ka sérieux sauf qui fait bonga bo comme ça boli kolo so que ça qui azongeli maman ba passa tout monde ka normal et ça moi si o teke bat ba ebité ça moi si abota na ebana ba bala naka sans parti pris abota na ebana ba bala azongeli nzungu ya kala ke olia blo siko to koloba nini soki moi si mususu libanda wande kinduma mais ça maman batanga oki otala bana moyibi mobala zane ka moyibi aibi moi te que ba fana a réagi parce que aibi que yende femme légitime. OK on se comprendre siko soka za na bana ya fali bo to finga
fallait boya bana pas reconnaître kuto boya qu'il y a 17 ans. Bon boya oh kuto ya mapata pena bazan libumu ba oyo ba jusqu'à présent le but si mettant à solo baté c'est que eza ya solo so moni kamu le minimum tu kama solo baté c'est que eza ya solo ce comment que fallait réagir c'est que makamba nika menga olo eza ya solo pona ndena ebeli fali aolinga buzoba wana te aolinga bêtise wana te que no mwasi na yakala okuta boya ka mwana siko aya ko yele zemi akoloba lokola mobali ya solo baté c'est que aliaki bilia aliaki muta lie bi ekoti siko to lobani soni nde ngana tikala wanga na ete ngana lobaka kena atika bilobela atika ocha muninga male siko komiti na zemi siko komiti na zemi wana komi danger wana to lobaka yepe madame poza les gens na bana ya liboso abakisi kakati abakisi na bana ni wana mais maniki mo te que ton sous moi discrétion ça la bien ba genre ko poster ko ba jeton bani et là aussi ko ezo sala bien te pa na ye azana secrété azo pesa biso musala et là on a loba no menga tika biloko sala ozo pesa neti biso to komisa fali musala po lobi ba ofinga fali na makambo yo sala ba ofinga ye ba déjà oloba ba ofinga ye ba oloba za sérieuté ami lo baraboye ami ye le tutu.com ye pasa ba salité azonga kali susu ozo mona soki oza na zemi bomba zila bana babotama oza ko exposer bana ngo boyene ozo mona lokola olobi oza na zemi mobali a réagir c'est que zemi za ya mobali pour mobali na bino pe aloba lokola zoloba te batune bazoloba te c'est que zemi eza to respecter yo po bazolia yo tilelo to respecter yo mais nga siko na poser ka question na 17 ans siko bato nyo so na 4 17 ans l'accepte pe bango mibali oyo alikana bango akas papa mibali wana ba obima yaya ba obima zela ka bota mwana ridicule comment au moins bato bayo bebisa siko carrière afali ye wana ye OK sirène aye na ex koko ko sa fali na mabele na iye kasi ndeta yeko kwesa fali na mabele po bafana bateli réputation fali tititi akangi nzoto na makamno so bane ko sa bafana bana vana mikasi ko pe anike ko balole na potopoto OK po mibali no so ya linga ba obima yazo batata bana sa ya ko déjà photo mo be ko mo circuler na internet wana ba tinde mona mobali pembe bakangani bamso eza pede bamso mobali ne yo azalaka na ye bongo siko ya yesu na zemi yazaki ka bongo afadi 17 ans bon akoka ngapenzo to mwasa zaka mystique menga 17 ans 17 ans ezebele bali ya hote 17 ans il faut zala bakato te 17 ans ndimite bat bayalaki alors lokwa bat bazalaki oleo ya pamba oyesu na zemi ngai nde na sabwe na lingi tika bikoma koma no sala a traité mal alobi que non tina ipo paloba malkaza la ka sirène bazoi na mai malka anana boti bana 5 après malka comme sirène asi azaki na besoin moi na moi si attends aboti 4 mibali pour ça moi na moi c'est leki aki a réclamer au moi si pas ba sirène taloba on a tina ipo wana niki malka sirène merci kas sirène bien sirène za maele belé Sirène azara bien makasi azara maele belé boto olobani pourquoi azo finga bana ya muninga atika bana tranquille et puis abina nani ngosengisa bana te a mama belinga ngosengisa ba ya olinga bana ba ya pana na olinga te nana sala kako ya lingaka est-ce que ya olinga basengisa bana ndi kaka kutu ni ayena zemi lisusu ya ba mapasa bana ngoko babota ma abia za zemi ya ba mapasa ya calme no ba entraînement ko ngamuna lingolo bana mama na ote Comment tu vas faire réagir? Aotaloka na miso. O comme ko finga na bana na malka. Est-ce que ko finga mona na sirène? Mona bato mukene ngono ko traiter de sirène. Est-ce que ça gentil? Ba no finga mona ya bana muninga. Mais bota bana na yote. Bota ma passa na yote. Soza ozomona ozobotela yondo botela fali ba bonbon na ba biscuit. Po azana bonbon na biscuit na chocolat na nyonso basi ba botela. Yono ko lobi ngo bakisa. Bakisa na nombre. Mais ko finga bana ya muninga te. Yo traiter mona muninga de sirène. Soto babi ke na na sirène ondima. Oh, yo traité mon amuninga sirène. Tikane ma finga. O manenga zo finga o pesa biso musala. Ma finga so fi ba no finga ngo fali. Ta no finga biso to côté la fali to komo parce que soni. Ozo mona soni ozo pesa biso za ma kasi na soni wana. Ponga kuna kokana nga so tekana lobela na ngayo. Kasho ya munenge yati. Po fali linga nete funda ngai. Ngana nga mwasa ya pauvre. Manique de John a fait Sarah to la lobi vu que za makambu ya fali bino so bat lobela fali bo garder silence. Yé a commis le à partir de nous ya ba 3K ba foutre les billets OK ne poto le quoi yé lamba ya abiba aiba ina ko zongsa te ba bola dédicace aiba ina ko zongsa te so rêver ba yé maman me connaît so rêver muninga ne moi mama kila chaque ma foutre les billets abeza ni nous bana
andimi ko saki boy abi yebaka déjà mambo de depuis que Nikeza kana zema pekisaka bino ba wario botika ko loba boyo karate bo monde pes bo suti kasi ça c'est ma fantôme te bino piso nyembo zema ba fantôme zema maman Maria zema ba maman Maria ya ba fantôme ngana on sende bana ba botama so bana ba botama ba sete sa den ba bisem to boya ndeni za mobali mais atika ne ko sala ba makambo ya zo pesa biso musala po ba bando finga fali et comme côté la fali comme na kilo po ani makambo na ko mériter ba respect parce que aza déjà maman bana na bana na ba kanga eno no mkia oloba trop internet comme kayo nira lotaka ngo bon et makambo vient nga Alain Chika na peso bambote ebele en tout cas chez Jonga kolia komela balobi diamant bonheur na peso bambote ebele Abiba Aladji toujours na pointe babi to na restaurant chez dédicace donc makambo yo ba fana a garder silence. OK asa ela ki mama nenge mama bita bayana loyenge akapangala lelo mwasi akapangala mwasi ne basala 14 ans mama et biso ne bate akapangala mobala mama bita tasiko muto aganga mwasi akapangala tia ayela biso ba impression ye wana kwa inase mukoli bala aloba elokote a réagissa te eloko te makambo ezaka na babia siko tolo ba bato ba vivant to siko ba bato ba kufa oh moi je comment éviter na éviter on ya sa kufa ke na kimia on a pesi mbote mingi na mama bita kapangala préfère non vina o bon kala na ngaza nga veva babia tenga na mama bana nga pa na mama bana nga na veve te veve neza alima jamal ngati en tout cas merci à tous les fans d'Africa Lengi TV na linga bino mingi merci beaucoup merci beaucoup na batou bozaki branché là c'était Manique de John Chinarambo j'espère boyoki ma question zaki yanga ba réponse yaé non moi attendez ngol batu makasi exactement merci na batou bozaki branché otala biso na moni à côté ma copine Elena ba gros bisous à toi Babi Dubaï j'arrive donc biso balé hein. OK merci aussi à ma grande sœur Lauriane Massé là batou bolingangai mon vieux Bendos festival depuis Paris Manique okende na kenda ite parce que ande na boki métisse mi soigner au teki molisho babi Lauriane Massé babi moi si abassa boaka ya za abassa te mazana veranda babi masela donc moi c'est à pembe babi di molisho piso ni beaucoup na boaka te babi dire que piso ngana piso ezaka makamo merci beaucoup je vous aime je vous love. Merci aussi à mon caméraman Richard Tessa. Merci beaucoup na Berlin Fungamet et mon boss Mike Lokamba le Terminator. Merci pour l'espace Madame Dédicace Biangani. Madame Tokutani prochainement. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Lengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Lengi TV, la magie de l'info.